elengo comme quand on dit mwindu soki Karine baboto na maman banga boto na Lucifer bongo yo baboto na nani yo moko baboto na nani yo comment donc komi pesa Jubek solara Jubek ba pour lui par rapport à ima bona niveau na bango te quoi on s'en prendre bon naza niveau za ya ne mokote talaka la baronne makambu yem dans la chaleur naza mpanzi na bango na mona elo mo échanger na fina ngato na boulot na ngezati. Merci beaucoup, merci Naba Charles Junior, merci na Karine Mokonzi, 3 fois la baronne. Balobi Mama YouTube de Karine Mokonzi. Karine Mokonzi alingaka nini? Zata! Basharge na biso balingaka nini? Zata! Vraiment, joyeux anniversaire à Karine Mokonzi, la baronne. Encore une fois, donc, Basharge biso yo. Absence ya Mouna et manqué biso, absence à Dédé et manqué biso parce que Basharge va babaki sami. Mouna atindi akoti kaleki nae atindi atindi Égypte. Atindi Égypte hein? Atindi na Égypte. Akoti compagnie na aéroport. Voilà. Donc merci beaucoup. Na bana membre nyonso o ba soutenir biso na anniversaire moralement, physiquement, financièrement et merci na bino. Na onyo so bosali et merci beaucoup na mami na biso. Nzamba obatela toujours parce que tozaki na marche ya ba défenseur si toye soirée likama mo salamité bat bazoki te bat babundi te poso muta zokaki muta bundi muta kufi ngo ba oh Karine alekisi mais maman eleki bien mais toza na surprise Jubek tozo ya ba Jubek merci après on va présenter Jubek. Voilà. Donc merci d'abord parole à Fenech chef Mokonzi. Merci à trop na batutu au bayaki na fête et ça lui fait plaisir comme on dit que musala to ça qui n'a pas maté musala to ça qui n'a pas maté to moni présence ya bana membre batindaki ba chaîne na bango bayaki ko représenter bango et ça lui fait vraiment plaisir il a dit que musala to ça la cause ya pas maté comme on a Nicolo Ken piana no baka ke kanga moyi bongole mutem bongolise mutema biso to toke plus pur. Quand tu as dit pas tu es refi, tu bongoli mutema. Tu bongoli si mutema, pas tu es refi na minute a commis personnalité na kata ba charge. Voilà, c'est un plaisir. Donc pas tu es refi a commis personnalité na kata ba charge. Donc nasi ba chaîne to yaki mona ki image pas tu es refi nenga zo côte entrée a pas tu es refi nenga aye pour souhaiter sœur naie petite sœur naie Karine Mokonzi. Joyeux anniversaire et ça qui fait plaisir. Na féliciter les défenseurs, marche de santé et puis na point de chute, ceux qui s'en a fait au Ezaki organisé par Bacharge, na bandal, c'est un plaisir. Beaucoup de moitié, absent Mouna Zate parce qu'il y a aussi les qui n'aient à Tindien en Égypte. Talasco yo a dépensé ba frais naïe marambutu il faut mon nengele qui na en avion pour qui m'appelle voilà qui m'appelle en aéroport en Djili à quel Lubumbashi voilà nani muna akiti na aéroport mon nenga na Air Ethiopia ti akita na Égypte merci beaucoup ba charge en tout cas voilà vraiment voilà merci beaucoup na batutu oyo ba balingara Jemima Ibele s'il vous plaît batu balingara Jemima Ibele donc merci na bana membre merci na ba chinois bana ngombe na gombe bana kingakati merci pour la soutien na notre monaki c'était une réussite totale tolobi Karine Mokonzi da mami na biso donc mami donc ngala ko benga étoile filante étoile montante autorité morale maman YouTube maman internet donc tout ça vraiment ensemble te représenter bande comme sous bael na bayo ronge ba Nico région de biso donc moi j'ai dit que ça donc merci à la baronne ma papa FMI tout merci mon boss JB Koumalouta le vrai le président de Dallas papa Mia Tembo merci na ba soutien na bino na yebi to continuer pas voilà tozo continuer na ba tutu botala la biso na yebi sa bino na bandeli ke to ambi ba charge o baye Jubek Dédé Chibambe Deborah Fouraya
Rosie Kawaya oyo baye kosangana na biso mais nakopesa nanu d'abord micro na seda doyen donc merci beaucoup vraiment à l'autorité morale vraiment pour anniversaire vraiment ya boizala te donc jour on qui férié ya qui m'a férié donc to fêta qui vraiment ya kitoko donc ya qui m'a soirée mo karaoke quoi Baptiste a presté ma mutu le ma tokos pe na minute yo vraiment to ampi bande kwa sikana kati ya ba charge donc tout le monde présence à Djoubek tout le monde présence à Rosie Kawaya nous présence à Deborah Foura tout le monde présence à Dédé donc ils ont vraiment héroïne da quoi donc biso to zawana pour no yamba batu donc c'est un peu ça on a loba. Voilà, merci beaucoup Nayo. Sikoyo, on appelle ça Djoubek. Bana membre Djoubek, il y a une émission. Et le loto présenté officiellement charge ya Moellon. On m'a dit beto va ça dans un étage. Il y a Moellon, Il y a ça saut de mouton. Il y a saut de mouton, hein. Donc, tout ça saute mouton, il y a des charges. Par rapport à l'image, solo là, tu ne sololes pas. Et venez ça le 31 décembre, album ya mami na biso so bima. Bon, on a featuring na le na fait na biso Quadra Koraman Sonia Mbeli. Nzembo basali featuring na Kofi Olomide, la star congolaise internationale, et c'est intitulé bongo Autorité. Ma bonne non pour Nzembo wana. Webi bino mongo ke non Quadra Koraman, ya zalo la champagne. So que ndime ça la featuring na mutu. Basa la question réponse c'est que bi valeur ya mutu wana. Yango na kosenga na biso nyonso. Ba tout na sima Karine Mokonzi. Tout ça la promotion il y a single wana toningisa Zaïr. Par rapport à l'image, le 31 déjà album Rosala na marché des disques. En tout cas, tu vas te concentrer comment tu as la promotion pour l'idée de ça quoi ya te pas dongolo miso va se belé. Ah oui. Parce que c'est la Nzembo on a mis na Quadra Koraman Simbati. Mais à ce que je sache Nzembo ko Simba ça n'est pas une idéologie. Ah oui. Par rapport à l'image donc il y a rien à charge. Nazaki na lifelo. Lelo na paradis. Merci beaucoup Djoubek, merci. Tozo pesa sikoyo Dédé Tibambe. Na bisu no ko te na nenga mabete. Yoka, pardon Fenek. Na nenga mabete. Ba défenseur bo bana mama. Bana mama mi balé. Mais aboye bozuité. Dédé Tibambe. Zidi Koumbi, merci beaucoup pour la parole. On a une photo de soutenir entre nous. Voilà. Mouninga ici déjà ça l'a pas. À Sala qui Karine Mokonzi na Sala Kombo na ye biso to ye. Te bi ke to die mbela ça Karine Mokonzi ono so boya akanga site na ye to die mbela wana. Donc do moko to le bakina na kata site na bango komba Karine Mokonzi azala te. Voilà c'est que ba vie azala te. Donc à présent to soutenir Mouninga qui monte à ma bête trop yo moto okufe belé malade belé do bazo ba berani ba oh ba fit pe basé belé donc to me ko soutenir Mouninga le roi comme na chanteuse to pe ça pas to pe ça chanson on était que charge na baki sa mi nga pe mi charge Zini Koumbi nanga tuna ka Dédé na tuna Dédé question moko eloko nini esali et poussé à correction de sa charge. Bon, on a fait une vidéo, on a fait Karine Mokonzi, mais bien fait na yé mon vidéo, mon atala bien fait na yé à sala la batou. Tous a quand même battu, tu vois. Tous a quand même battu. Mais comme vous avez dit dans chinois, c'est bien de bending à la marche. Bon voilà Dédé. Karine Mokonzi alinga kanini. Zata. Dédé Tibambe alinga kanini. Zata. Talanto. Aïe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Toza ba charge. Toza ba charge. Dédé côté là il mobile moment la charge. Quand il nous charge. Vraiment tozo pesa
Deborah Fouraya. Moko pe toyambi bana mo bobota le longo so bo sepene te bo lobi to sepene te. Bana mamba baboyaka. Deborah Fouraya yeyo donc ye comme on est grâce mais to boyi eza grâce ton nom. To longo liango. To pied Deborah Fouraya. O nga grâce na ngubu. Te. En tout cas, merci beaucoup, merci vraiment à ma charge. Merci na accueil chaleureux au Penza Bayambi Biso, na kata ba charge. Na kata ba charge. En tout cas, tous là pour soutenir la baronne, maman YouTube, autorité morale à YouTube Mobimba. Soko boy au sali YouTube na yo moko. Soko boy na ba titre na ko tchaka kombo na été vraiment. Balobi tous là pour soutenir mami. Pour musala na ye mona na miso bato o boy sala YouTube no mususu o boy luka na yo bisika ko kendele pour la minute o ba charge na minute o Karine Mokonzi autorité morale en tout cas ngayo Deborah Foura la douce de la presse congolaise ba chinois ba la membre Deborah Foura en tout cas tous là pour soutenir la baronne mondiale en tout cas merci beaucoup na accueil oyo ba charge ba saleli biso na ndenge ba yambi biso en tout cas merci beaucoup Deborah pour na Deborah donc nayebi te tozwi mutu moko azalaka journaliste ya Pacho RFI aboya ba charge tant ebele afinga ba charge Pacho a commis personnalité. Pourquoi Pacho a commis personnalité maman journaliste na yo kota Rosika waya maboko pona ye Rosika botale bana mambo so bo sepelete bolobi. Merci beaucoup, merci na Bachar Junior, merci na Karine Mokonzi, 3 fois la baronne. Balobi Mama YouTube de Karine Mokonzi. Wana la moni Bachar Junior, merci pour na ba accueil na bino. Na question ya papa Veri Zini Kumbi. Donc balobi que la baronne ça c'est moi comme Mama YouTube ça c'est moi comme Mama Emi. Il ne pousse la Bachar. Parce que na moni pas Karine Mokonzi de makambo ezali côté bana makambo ba mama Emily abazate na nyongo bima o charge à mama Emily azate on a charge à mama ki peka azate on a charge à mikwape bazate tout le monde a charge à Karine Mokonzi ba chinois Karine Mokonzi merci beaucoup na bino nyonso ndenge boyambi biso kitoko merci beaucoup na bana membre ya partout donc ya loba mingi ezate merci kana kay ya ba charge. Ah oui, ok, tozo continuer. Que non, ba charge bolo ba kaka mais c'est à vide poanine. Bison de tozala boye to lanara batu na simate. Oh na nyolo ba tunanga ngana nga jemimat. Gros bébé de la presse. Ah oui, charge à moellon. Oh, mais la loba ngot. Oh, na le ba ke to gris, ba on dit ko to grignoter. Pour dire que le mbongo ya makam na biso Voilà, erlo ba bongo ansiluzolo en méchant. Pas loose. Ah, c'est le sol. Ah, c'est le sol. La grignoter. La grignoter. Donc, grignoter quoi donc. Donc, on se demande pas. Transformer les tiges. Ah ouais. Donc, on va embifrotter. Ah ouais. Mais moi so kingo dendo wana yo mona kendeni oyo nzambo abolingo asale mabele tina kingo okomi loko babokeli yo kake yaya elengo ko baka ondie mwindu soki kayi lo boto ila mama banga boto la lisife bongo yo baboto na nani yo moko baboto na nani yo obondongo komi okokoma rabo pesa jubek asola jubek bakupoli par rapport à ima bona niveau na bango te quoi on s'en prendre bon Nasa niveau ça ya ndenge moko te talaka la baronne makambu yem dans la chaleur naza mpanzi na bango wana mona elo moko changer na vie na ngato na boulot na ngezati mais na ye koto yo par rapport à image au senti bon mona ba bonne ba fimba bozo mona ba bonne ba zo fimba charge makambu bozo mona ba commentaire ya batu na s'abonner pour la Karine na s'abonner pour la Karine na esa bango ngana za docteur Martin na tubara tonga pona ba charge bino tembe ota place to komi to tsuba bino tonga wana boko ya malembe ta tsuba ki manya star peut-être so malika na lora bango ba rejoindre biso ba yo kasoni bayate te mone baza kuna bote bava na bango basa mamla bango po simba te ROT papa ya mais baluli te basa ka bongo babi ke no jube kindo za bongo kuna
souffrir trop. Kuna ngoko mande on kufa nanga na kufa te pona zena ba patron pa ndeko soutenir nga ba fidèle de Jubek baza ah bazala ki belé na nenga chaîne ngoko kufa po salaire ya te mais na nenga makambu moi batu na yo ba na soutenir bala membre bilo bo vota ba loi bo vota mamunya sa tuka il makoni soka nzinga validé biso o tuka ina loba yango to sala soka na kaina bi oui c'est oui soka le bi non c'est non donc to zapon na Karine Mokonzi la baronne j'ai même belé il faut to grignoter tout ça mon seconde et ça barbecue quoi quand est organisé et ça moi longo dans c'était quoi il me retombi au lié au suit dans au tumba au lia dans au tumba au lia par rapport à image balobi awa festival international ya viande tozo melamo loko malili tozo grignoter quoi par rapport à image tala karadi biso bena ya rande boye nulle part ailleurs zini kumbi wana déjà do tumba ba plan tumba zina tumba et il na rande boye donc ya boye salate par rapport à image kana ba charge tozo solo là bazo tumba tozo lia sur place donc biso ambiance ya rande boye par rapport à image il faut évacuer ba musulman bazawa tote ngulu na taba tote ngulu na taba te fa micro ezala le patron lui-même. Car on a ma charge. La fête continue. La fête continue. C'était toujours anniversaire à la baronne. La baronne. Anniversaire, ils ont continué toujours. Ils ont lié, ils ont mêlé à Ande Makambu. Donc, mesdames et messieurs, comprenez, dans les alates, les caméras sont liées, botumba, otumi ont lié. Donc, mouta tumbelo azate, mouta tumbelo azate, PCE. Donc, toza pena, la fête continue. La fête continue. Donc, otumi au lié, donc otumi. Donc, il va filmer. Donc, dès tabac, et c'est belé. C'est offrir mon nez. Merci, micro. Donc, au Toumba au lieu. Nanu et Zalate. Donc, au Toumbi au lieu. Il faut Karine Mokonzi. Fait que si là qui n'a pas mis son anniversaire pour la Karine Mokonzi. Ah, vous êtes Zazate. Tout ma tozo lia, hein? Ya boy côté la barre à Zalate. Ma mère Mili a boy rosa wapi. Ni pera pera rosa wapi. On ni quoi pera rosa wapi. L'équipe peka peka na monier à la tibre parce que nous on a lingouélé. 77. Bientôt 40 ans, ton n'importe quel derrière au couvre. En tout cas, joyeux anniversaire encore à toi, Karine Mokonzi, la baronne. Tu as 100 ans de pouvoir continuer le combat. On se revoit Karine Mokonzi. Zina Tumba Soso, tu as donné Zini. Et ce combien de temps pour Tumba Boy? Je vais te belle à 2 heures du temps. Je mon hôtel à Batiche Nanga. Qui paiera payer 1500. Oh, Tija 1000. Bon, à 5 années, on a bien gagné. Ah non, Tija 2000. Tu es là 1500. Ah, quand on est là 500. Nana Zalate. Nana Zalate. Bozo Bilo, Bozo Apena Bilo. Zina Tumba. Les enseignants. Les enseignants qui continuent à Katizini. Mon général Jeff Makaya, Paul Ventoure ma fouille là. Je vais commencer les vrais pétoliers de Dallas. Maïsa de blé de Moutoulimo, Moutouliket. Maman, il fait un billet à Londres. Ma mère Jenny, Kassaï à Londres. Maman Céline, na fashion, arrête en Munich, mon thème Pando. Oh, maman Christelle. Oui, ma fille.